Salut fidèles internautes, chers abonnés de Emergence One Télévision. Donc je sais tellement que vous nous aimez et puis vous nous suivez de partout. Et vous avez l'émission de Bino Ezaka, M. Sapis Show, M. Sapis Show et Lelo. Donc Kiti Nabumbu, juste na quartier Kasai, nous avons le quartier Kasai Awa, na avenue Kiri. Et au côté on a bandiko Kiri parce que bandiko Kiri, babenga kibiso, baleli parce que bambula yango yo et bandi. Rivière où ezaka awa na Kiri petit Kasai, eza rivière où soki mungu li bandi bandiko ya poto bazaka na difficulté makasi bazaka inondé. Réseau eza nini tokoyeba yango avec chef de riz au toto solane lelo au tout ina lelo parce que c'est la toute première photo qui ta awa na venu pour que tout ça la reportage concernant situation oyo ezo tungisa bandiko awa. Na yango na kobenga déjà le chef de riz oyo déjà aza pembe na biso s'il vous plaît monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour papa. Maman m'a cassé la caméra parce que oh tu as monsieur ya Emergence One Télévision. Comment on a dit? Bon, comme on a eu papa Sélé, Sélé Mamona. Papa Sélé Mamona. Ah tu allais na Kiri au tala bino. On juste un problème ni aux autres qui s'appellent la Kiri. Bon, justement problème les autres qui s'appellent na Kiri, juste la petite rivière. Alors comme tout ça là on mbula soki beti. Bande ko na biso ya se en tout cas bazo dindami. Les autres mailles ont débordé makasi, ils ont contacté na bandaku. Donc, ceux qui me voulaient bêtir ma casse, ils ont pour s'en sortir. Babylone, ils ont bébé bango, les autres bêtes à ma casse. Il y a un autre bien qui s'est pour voir au tala. Tina nini, ma maille, ils ont kotaka kuna. En fait, bandeko bazo la inondé simbo les bêtis. Réseau les andingi. Les ça qui bandeko batongi ma belle, to ba condition oyo ba kondi ba ministre qui rivière oyo permettre à maille les candidats, ils ont ba condition malamu. Bon, justement au départ, maille kala ils ont les très bien. Alors, bateau bazo somba mapangu. Alors, rivière ba kondisi yango. Mai normalement pena mai ba kanaka été, mai ba itufaka été. Mai ba fongola nzela de façon que nzela eleka. Mai ya leka na librement. Mai ya koleka librement ça la problème. Alors, ba mapangu no c'est au long juste ya permet la mai wana ba kondisa mai. Mai il fallait pas fongola nzela za malamu. Mai ba sa réduction et comme mai muke. Alors il y a autre chose na ba konza mboka bino bo descendre sur le terrain boyo kotala. Comme nini tozo dinda awa boyo komona bino na misu na bino po biso moyen tolo ba mingi ezate. Il faut bino ba konza mboka boyo yawa. Ok, merci. Donc, on va vous monsieur Silo Azali, chef de riz. Il y a Avenue Kiri. Alors, tout comme un peu, Kotangoula, l'Avenue Kiri, surtout le long, il y a rivière Auto, mais un peu, au Mona, le lengue nini, per situation, ils allaient lire, tu vas comment est-ce que, tu peux s'abonner à l'image, et puis tu sais, à la bino, bah, condamner, bah, ndeko ya Kiri, bah, zali collé là, n'engue besoin de la côté, monsieur Sibota la paix, n'angambo, il y a Kiri, ah, on a boum. À suivre. Mais c'est bien. Tiens la pause. Et oui, tokomi awa na kati ya lupango oyo tozali awa ezali lupango ya moko peka ya bandeko bazana avenue Kiri. Bino bozomona niveau clôture na ezaleli juste après clôture na ende rivière yango ya Kasai ezali. Mais côté la rivière yango ba isebi sur la rivière mais autre moment ne comme wa caniveau. Donc rivière comme réduit à tel point que même mai pour les cas et rozala vraiment difficile. Na sima na biso bozomona moi espace à mon ki batikeli mai. On te sur ce qu'on a chef de riz et mon tozane à monsieur Sélé. Bon, monsieur Sélé, c'est quand tu commis à tozana katia le pan, il y a battu, na habité. Oh, peut-être c'est quand tu allé oh, parce que c'est quand juste au télémène les clôture. Alors, c'est quand tu télémène oh, ils ont na katia le pan, toi ils ont espace où ils réservé pour mailler les candidats badivia. Bon, jusqu'à présent, presque biso nous sommes mis sur la caméra pesana à zo filmer. N'est to zo mona na mis sur la biso à nezali presque ba dimension ya mai ya capacité ya mai ndenge ya kawa. Bon, n'est to zo mona ndenge comme si ça moins réduit moké.
réduire en moins mouké na couloir pour moi mailler les bien exactement nous va bien dans moins mouké. Donc si je comprends bien, les abandeko oyo bavandi zinga ya kiri bango ndu ba tungi ba mai soit ba dépasser ba limite na bango la construction. Jusqu'à présent otonga pena mutu ordre za la raté. Soko yo petit mutu no otonga boité sala boité ba komona yo contre. Mais yo chef de riche oyo étant chef de riche, ils ont responsabilité na mutu oyo a ko respecter ba normes ya l'état. Ce qui a boy ko yo kayo, alors yo faut kende et pas ya bakonzi. Bon, jusqu'à présent, tu es chef de quartier. Chef de quartier, au courant, tu es non. Alors, l'air va te rater. À défaut, à défaut, déjà, si va traçage, va déjà. Alors, déjà, presque batongi déjà. Alors, c'est question ya encadrer mai, il y a fongola, voyez à la malamu, mai peut le regarder bien. C'est qu'on a si makuna, on pense que nous étions. Moi place à l'espace technique. Naïmo mukol pa ngona yo attaque chef de guerre. Cela n'a été raté. Bon, Yomoroti a sala nengwana à l'époque c'était à Lidor. Ba bisaka bango que no ba descendre sur le terrain. Caméra. Ba descendre sur le terrain. Pour descendre sur le terrain ça bien. Bino ba konzi boya. Biso pe ba konzi tozali. Mais niveau na biso na niveau na bino eza moi différent muke. Na sens ni po bino zo ba konzali ko bino mo zo ba komi sur le terrain. Ba ko mona ngatu ko ke za na mo apu makasi. Les autres hôtels, ça va contre na bango. Alors, et si longtemps, ninga bazo dinda. Ok, c'est bon. Ah. Donc, Benoît Boulandi, il y a les chefs de riz, il y a la responsabilité, il y a veiller sur ma campagne de Cana Avenue Kiri. Awa, il y a papa Sélé, Ayambi Bisso. Donc, beaucoup de temps, comment est-ce que ma campagne, les accords de Kakata Wesika, ce qui bambou la makasi bandi Awa, donc bandi kwa koto, banyo comme makasi, babi koto, tout et comme Ibani. Raison pour laquelle une des Européens a vu l'initiative en Salini et on clôturait de peur que Maï côté la Kaka, côté la réalité. Mais, bazoli la kala bakonti bota likambo oyo bosunga bango pour que mai ezalaka bien canalisé pour que bande couper va faire la condition bien. Alors merci vraiment, nous allons continuer jusqu'à la fin. À suivre. Maman, tu es au Talabino na Kiri parce que rivière Ozali na eza na sima na yo rivière Kasai ceux qui mbula ibeti côté autour bozo la inondé. Alors ni oiko senga na bakonzi et puis yo comme étant maman oiko lobani par rapport à la situation oyo bozo na na Kiri na précisément na Petit Kasai. Vraiment, en tout cas, merci. Na banda ko luka occasion yo tango mulai. Mais ça makambo ya Nzambe de abongisa makambo. Nazali moko ya mama na kati ya avenue nanga nazali kola adjoint ya chef de riz. En tout cas, tokufaka makasi. Tokufaka vraiment makasi soki mbule beti awa ezalaka passe. Ezalaka passe makasi tozwa ko occasion oyo te. Tour moko kuto elekaka boye awa nyonso todindaka après baye koyebisa biso babike non toluka moyen tokende na commune bakepesa biso batoli badini mais tozwa yango te nzela oyo ezali mukie mai bakangaka ye te me bandeko na biso bazali awa bakanga mai babenda bayiba ba parcelle bayiba en tout cas mai po eleke eza passe. C'est tout côté à bandeko na nga te kuna bakufaka ya kokufa bakufaka. Alors ya ko zo penda mbuna biso pe koto soki to mati awa ti kuna epai na ngai n'en parle même pas. Mais Nzamba sali eloko moko na lelaka tangu mulai na kuta likambo boye. Mais en tout cas vraiment Nzamba za malamu mingi komona bino bana na ngai boye koya kolongola ngai na likambo yo po soki to botaki bino pe bosali ba classe ezali po tokufa no kite ezali po bino bosunga biso yango nazo senge pa ya bakonzi ba kotana likambo eza na kati ya Kiri to dindaka makasi. Mon fils, ezanga nano
naza nanu age eza nanu me na ntango nazomona ke nazodinda makolo nyonso ezokɔta na kati ya mai. C'est la mort. C'est la mort. Boluka nanu moye bobikisa biso bamama na bino bakoko na bino eloko mpenza na senge epai ya bakonzi bano ya biso totangisi baklase bakomi bakonzi boye kotala likambo biso bamama tozodinda naza nanu na mposa na vivre na mokili me mai soki eseye ya mbula nazodinda na bano bazokola bosu. Eh oui, merci. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre élément de cet après-midi. Qui n'a venu Kiri, Tokotaina, chef de riz, et a expliqué Bissot, en détail par rapport à la situation où ils sont dans la rivière Kasai, Nenguandekuba Tonga, Nenguandekuba Ibaleta. Alors, Tolande lipe to moni yango bandi kopi ba pesi biano na bango bandi kopi ba meri un peu pour intervenir par rapport à la situation autre singa kana bakonzeza que botala peka bandi kokoto. Ils ont bisika musu bakonzi bakoma kate mais il y a des chefs de riz, il y a des chefs de quartier. Il faut baser la dynamique, il faut baser la opérationnel pour permettre à ce que bakonzi baye baka évolution makambutu ezoleka na bisika o bakoma kate. Alors to singa na ba chef de riz botelema au sein de la chef du quartier Botelema Bosala Moussala parce que les abats makamusu ceux qui Botelemité vous en a pas si et difficulté à ma casse pour que bakonzi baye ba situation alors qui a tout le monde au faire tout le monde y a un autre mimé bien image oyo Botala et tebi que sima y a élément oyo tebi que sima ya descente oyo et vous permettre que réaction y a bakonzi amboka par rapport à bandiko oyo bazakoto donc quant à moi je vous dis merci, un grand merci vraiment à Dodis Mandungu, Oyo Azaka na vision à Malamu, Azaka toujours na initiative à Malamu pour le développement et la jeunesse et surtout concernant l'évolution pays à société où il y a Vandi. Alors on appelle ça encore Mbote Makasi na maître Fabrice Loboko ceinture noire officiellement reconnu par la Fédération internationale de judo donc certifié par la Fédération internationale de judo. Merci encore na Sandra Ntumba ainsi que Carlos et José na Bossani Binote na Pessi Binombote na Pessi Mbote na messieurs on a bien le géant monsieur de Paris Tony Balotelli donc papa na Kaiden na Pessi Mbote à partir à Paris na Pessi Mbote na Jacques Maïto ferme de la paix donc Kinshasa na bino yango yo to lingamboka très bientôt là ba élection ezali donc to voter avec conscience to voter utile pour que le pays ait évolué et puis to kende na dimension pour faire évoluer jeunesse ya Congo, pour faire évoluer notre pays autrement par rapport à Ndenge déjà tout ça n'a pas évolué donc on est toujours ensemble. Merci. Donc quant à moi je vous dis merci, on se retrouve très prochainement. À suivre.